tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monanze Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Vous voyez ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Voilà, je pense que vous comprendre tristesse oyeza namité maya ba artiste na ba danseuse, les cultures pays vie en général. Rien à commenter, mais trop sûr que c'est un président. Le président, je pense, l'artiste va s'exprimer. Vraiment, tout le monde question la théâtre, mon épinaki, Maouza Makasi, pour tout ce que ça n'a eu, oui, na remercié bateau nous sur balobi, na balobité, ba misupe balobité pour émotion les Makasi, pour trouver ça mon micro na Makasi. Bon, na remercié mes musiciens, ba misusu bazana ba yembi mais d'abord ba écoute ba organe parce que moi il m'a bien bien zate. Donc awa tout ça la cinéma te. Les ali qui to kutani lelo awa nandaku. Ils a répétition te mais ali to lui rendre hommage et pas ya nono chaka. Bato ba ibaki mukolo korna ko bimate zali samedi le 2 novembre. To kunda le 3. Kore ozala awa la 13e rue place obenga kala chebi kapi lelo komba espace Béni les visionnaires. Voilà to ozala wana ba oyo bakoki ko soutenir biso parce que ba oya wana na ba déplacement tout ko ça bien voilà et le son na ko pesa ka consigne vraiment tout on a besoin de flirter quoi so ça on a besoin de flirter on a besoin de flirter parce que na mona ndenge ba flirter en finalement comment va utiliser après hein de zelo moko ba boka na bango moni donc bon moment on a poche quoi ba flirter bon mana voilà, le thème sogi ali mutalinga contribuer. Pour le somba fleur moko boye $50. Ou ezali que nga to tourner film na papa Wemba na cimetière à Gombe, les avis neufs du gouverneur. Et comme na moment moko boye, il faut tout le fleur pour na c'est na to tourner to na cimetière. Au même na mutabi sibino ke bosa na zone ba fleur. La que zongo pena na cimetière na tombeau ya mutu. Abiso bo sisi na ngeno zongo sango. Banda jour na ina ba fleur. Zomona. Mais faut banga quand même. Faut banga ki oyo eli tombo ya motu, fleuro bachaki yango na position mo soki ndenge nini. Moi mena ke et puis lelo na ba cimetière mo ndenge comment? Mutako sanga pa fleuro na comme ça course. Donc bato to banga na biso sur maliwate. Donc yango na tina koyela biso ba fleur réalité. Mais bon moni bato mususu bazali ba konzi, ba ministre ba koya, bo aye na fleur peut-être pour oyo ba ki représentation ya ki mais bato ba kolanda consigne na ngai to na besoin ba flirter. Voilà. Fleur au babo kaka na cimetière so mutako isa fleur naturelle. So il biso fleur naturelle. Jour bazo kundaye y a pas de problème. Pour wana to kuboka même na katia. Couronne te quoi. Mais to kuboka ma fleur wana na zomona o fleur nzamba sala. Il était ba fleur ya plastique ne ina ngona susu. Les aka ba fleur mo pona ba décor no place ya plastique te. No chaka zaki pena donc mutu asali musana kitera pays bozo ngona nenga mabete na za contre ba fleur te mais et apporta kelo ko mote. Ngai mo papa na nga kufaki. La monaki penake tozu mutuka mobimba kaka pona ba fleur moni ça dit que mutuka mo maison me maka ba fleur tina mboka tant to komi kuna na mona ta fleur mokote ça dit ça ko neti bon merci beaucoup bo chango pembeni non or soki mutu wana wa yaki na ba fleur ayaki na fleur moko naturelle to to boka ngole musu na tombo ya papa to na tombo ya chaka to mutu mo yaki par exemple dans quelque chose a pesi contribution voilà il faut servir bana na ndingo lobi ndenge nazali awa bato belé nazo remercier Nestor Anki Bayar donc atinela ngambongo donc wana ba contaminer na mboko atinela ngambongo pona mamba ya kuna nono chaka zeka luzeka prêtre asasala ki contribution na ye JP Lukombo mi corazon asasala ki contribution na ye mbongo ya Porto donc tozana ba Patrick Mboyo bokonzi suza kutu leon maimona facile à garer wana kutu mwana na ya kotika la simate tozana JP de Matilo mabanga ya talo Gelor Mbutaro basangisaki mbongo na bango batindi donc on comprendre que so na continue na ndako nanga omona minaki mbongo ya nono chaka na osimba ngote donc il faut ça la musala oyo yango yeli ponga na za na mbongo na ngai donc ose la teke mutuma ko fa na famille te na bima na sima so ya mbongo wana te na lingi yango te donc omona minaki nditi mbongo prêtre atindaki yango za na enveloppe vimba boy na sima yango kutu te na tiso za combien parce que pona ngai e ofungama pona matanga ya nono chaka donc tout ça la cinéma te. Elle était que mon takufi, comme si on dit, les cameaux théâtre de chez nous, ce qui n'était ni.
vraiment passe dans les alliés wana ba o balima soutenir biso pas soutenir biso mais na lobaka toujours tant moto a éduqué alinga ke ne pas na ma mission na poto na c'est la contribution moto te faut le balika munengi zali o contribuer biso ke na soka poto mais ils appellent bien son moto a contribuer ya wana lelo to tika na souvenir ya Carlos Mwamba période moto voit chaka na ebika sombela biso des billets na tika na souvenir ya kulutu nanga Muzito Adolphe Muzito asomela biso 12 billets tant que nous bêta na Olympia monique le tika la souvenir voilà donc ouais linga tika la souvenir la culture pays vi po aidaki ça va so posa na ba contretemps bon contretemps pour mes ana ngote parce que biso na mutu na biso il faut akundama si photo teke loko moko boito teka voilà donc ils allaient ningwana il était que to sali belema oyo pona batu batinde la biso mbongo non ils allaient ningwana te omoni lelo na yoka ki na Paris par-ci par-là batu basala ba réunion pona nini makama no chaka je veux bien mais ba réunion il fallait ça matanga zaki en vie tanga vrai oui bien que no chaka zo mona te osala ki nini ya ngwana ndi boko sala ba réunion bo sali ba cotisation na moment na ndeza na sens mais na moment oyo pona ko na muteza kana bisika misato cercueil sika kore ko zala na libulu ba esibino to na pana mangamona te to na so na pana ngote mais walinga contribuer à contribuer voilà donc ils allaient que ba tfu ba iba ils le lot même avec $500 ko kuna mutu lakini cercueil à $200 et comment non comprendre libulu payer mo payer ko coopérer bien 150 ils en ont so pe place les alités ka place la ko vanda bogole na bino mutu wana donc topé sa sous valeur mingi te na ndenge ko kundela mutu il fallait topé ça yango lelo soki valeur to pesa et pas ya bana na ye na mona binda ke non contribution mo esalamaki ba pesa bana na ye et ça la biso bien mingi parce que ngai na ko lia mbonga no shakati mon aussi na lie ko ki déjà tanga betaki na Olympia wana kasi mesuba ko te pona yete siko mbonga yeki na pocha nani ya ngai donc voilà donc merci mingi na ndenge wetala biso lelo to sepeli mingi na bato tout ndenge ba mise ba se manifester pona to le la no shaka voilà mais tokolela penza parce que faut tolela message nanga suku ezali par rapport ya ba musicien ba animateur na bato ba orchestre mususu oya moni ke jour wana akoya na ba musicien na ba beta podium ko sala wana ba instrument ko sala wana oui na ba instrument bochango wana en tout cas na tikana na souvenir makasi héritier wa Tanabe po alelela biso musicien na biso mo akufaki Eddie Dolls ayena ba musicien na ye asenga transporter et le comment côté aya matina mission na epo na ko bosala mutolo ko la jibe piana te o alele nga papa na ngai nga kutuna lali na ozala nazo makasi pona tongona ke matanga jibe piana azobeta papa Lutumba de son vivant yekuta mataka na podium te avandi kana kiti me bana OK bazobeta tozala na bolingo ya ndenge wana to manifesta ngona ba moment pe ya ndenge wana merci beaucoup monsieur Lamont pour mes condoléances. Ouais, merci pareillement Franck, merci beaucoup et puis bonjour à toi Franck Semai. Merci beaucoup Eclipse. Alors tout le monde déjà bilongu eza vraiment en tristesse. Nous chaque atsaki biso tout son président, il a presque tout expliqué. Est-ce que kono banini parce que vous êtes chef d'orchestre au travail qui na collègue dans nos chaka et le koni koloba pour mukili Zolanda. Vraiment tout ça m'a touché honnêtement personnellement quoi Chaka vraiment c'est mon meilleur ami. Donc mon pote, faut demander mon pote, donc combien d'années qu'on a quoi. Donc mon tout ça n'est trop, tout voyager n'est trop tard. Premier album, n'abord on a quitté ça, tout bon, c'est la mopito banana dio. Yangunza mari, moi miningo kishina kibanza, oh malin. Comprends donc. Tout mais plus que ma frère, on va voir, je dois pas ma chambre, on comprend tout ça, on m'a bien, la vie on a abattu, mawaya grave. Donc on sentit que au père de mon beau années proche puis on sentit que oui bâtiment va couper au comprend que il va venir là pour perdre même tout vous années au cas souvent n'a été comprend donc on n'a pas si fort nous mon boé mais tout qui comme nous sommes beaucoup Nzambe c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui répond quoi donc nous sommes vraiment attristés surtout moi personnellement parce que Adama tout ça nous sommes en animation et puis tout ça nous m'a bébé tout qui est poto donc on a presque tout fait ensemble bah voyage tout qui n'a pas rien à foutre petit voyage na foutre na foutre chaque Thalys tout qui n'a pas tout le monde Paris tout qui est Allemagne toute la famille tout qui est na Hollande na mbambo na ngabna kita tout à côté na grand fan mata para comprend tout si c'est pas séjour kuna na Hollande tout zong sous qui Paris donc na maramobé voiture à chaque fois somo na miki ngam na motiva ba ya mais non ko to zong qui concert sous quand to beta na Lyon
comprends balanjili bani te solo comprends aye ma frère nanga ti toi to koma pe na Paris mais ma soko après fa pour tout na ko tike boité na même pas mai mon facile à garer na bi mère tala mutu nanga yi pour une famille qu'il faut encadrer pour ta raison à bien mon cher avant na bondi nord wana pas mai mon facile à garer si peut aussi ça c'est juste aux peu qui est bien donc ça vraiment na ma casse au père de mon tourner chaque. Tu comprends pendant que le parcours aux Amoulaï, au sein de frère dans chaque pays à son âme. Alors avec le président, Monstre d'amour Félix Oiseau, quoi tout ce programme, quoi le mal de novembre, en termes de salam les 3. C'était tant de choses fanatique culturel pays parce qu'il a besoin d'informations. Alors Mandou Bazawa, je pense qu'il y a des bisous, on retire un micro, nous tout est mécanique concernant les disparitions. Il y a frère Nabiso dans chaque. Ouais, tout ça, baza, bah ministère culturel pays, tout ça, il cascadeur. Qui est international. Ouais, bonjour, vraiment, je connais tout dans le monde entier. Alors, Bisso, Naza Cascadeur, animateur international, où il y a mes examens, Monstre d'amour, mes Google. Donc, il est au pèdre de Komoro, où ils appellent qu'ils étaient camarades pour te voyager. Non, chaque tu es dans un avion. Mais que résoudre sur non chaque année dans un qui nous voit. Nous été. On a bien qu'il y a un président de Bissoza. Président où na kota na orchestre na âge 14 ans na kota déjà na chaka lelo na chaka na zonga kini bena kota bena na chaka kufi mawani yo za na ngo na âge 14 ans lelo na komiso na âge nini atikaki voyage na mboka ya Libanda na vandi na Luanda Portugal na chaka ba yeko ya na président ba yeko koma na Luanda na orchestre ba kutinga sokuna na matinée donc obeta na ngai concert ngana ya suka zaki na Luanda à Matina podium, on a Mati, to bois qui na tiki orchestre na kini 10 ans déjà mais na beti da ba disque belé na non chaka. De lo ba yesus to bois qui na bango bazo kini. Et ça nga na bien na bité fana zonga kini na kuta non chaka. Mais na zongi na komi na kini na kuta non chaka maladie. Na maladie wana e koma ki er moko boybo sala boy me passe. Nzamba zumo di munae place azali avant na kimia. Nzambe abatela ye biso pe atoza awa toujours amour kaka na monstre d'amour. Donc attaque na za animateur fond de la tama sangata na eloko moko mama sumba betu kabela no ngiringongi yaye zumba kadena wo nona shaka kaskadere ngana leli. Merci quoi. Ouais, merci à trop.